Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, Oji mamacita, tu demandes qui de moi de nous pour t'acheter des massa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la je deviens rail. Quand je suis dans le Mbote libota na ngai, libota na ngai ezalaka bino, ezalaka nde bino. Awa toza na commune ya Matete, nde tolobaki lelo ma toza na bino na Matete. Donc toza vraiment na Matete, na bandeli bonjour à tous. Donc toza liboso ya lupango, bafulu ba buro ba pusu oyo eza biloko moko baye ko souder yango en face awa moto moko aza soudar biloko. Donc baye ko souder bayoleka na bango et puis oyo eza avenue. Donc toro toutaki na Matete oyo ezalaki commercial, toye siko na Matete oyo eza résidentiel. Donc awa eza déjà toza na Matete résidentiel esika oyo okoki kokolisa bana nyonso na kimia. Bon toloba mingi te tokota na tota lupango po toada liboso lupango bon tobeta masolo. Voilà, donc toi na kati ya lupango toyaki kotala yango oyo bomona eza na ndako en étage. Donc ndako en étage yango oyo ndako oyo eza en étage eza ya 7 mètres 50 sur 25 mètres. Donc na ndenge largeur eza 7 mètres 50, na ndenge molai aza 25 mètres. Eza ndako en étage. Tomata likolo bomona pe vie de dessus. Toi likolo bomona vie balabala yango to na Matete résidentiel bomona bandako ndenge ezali abata danger bafutelaka bato oyo ba moyen bafutelaka pour bien éduquer leurs enfants. Donc toi likolo to lakisa bomoni bandako nyonso eza presque ya likolo. Donc to na Matete moko boye oyo eza différent na Matete mosusu. Donc palais yango tozokita na se, tozokita voilà, tokita escalier tozonga wana omoni courant ezali ba compteur yango oyo courant ya bien, courant ekendaka te tongo tipo quoi. Chaque tozana bino omoni to mesurer, omoni ba décamètre yango wana ba équipe to yana ngo ba mesurer dans le pan eza 7 mètres et demi sur 25. Et puis ezana ndika bomoni composition ba appartement ezana dendako. Appartement moko na premier niveau, appartement moko na deuxième na rez-de-chaussée. Appartement il y a premier niveau place bomoni to la question na ba chemise eza moyen to filmer zate. Eza 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Appartement il y a C, il y a rez-de-chaussée place to telemi. Eza pe 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Donc composition ya ba appartement yango na likolo voilà. 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. C'est aux 2 chambres, salon, cuisine, salle de bain. Et puis, dans le ciment, tout ça, la toilette. Il y a des visiteurs, soit il y a des travailleurs. Il y a des travailleurs. Et pardon, il y a des installations à Bangote. Ils allaient awa, ils avaient question. Il y a Kobongisa Moukié pour épaissir image pour mutu à rolingela, kosomela. Donc, ndé tobane koloba atona commune ya Matete. Na quartier moko ya bien aux amposa koyeba quartier benga sur na téléphone to solola na yo to ko expliquer yo. Donc awa ndako yango de to mona ba ndako ebandi liboso yeti na sima. Donc na premier niveau oyo bandaki liboso kuna yeti na sima na rez-de-chaussée, même moment na rez-de-chaussée na sima ba na porte ya secours peut-être pour na kolamba na sima pour la maman belé le pan oyo ba chango $110,000 à discuter. Donc par appartement celui total bien et puis ça rabiso $300 de revenu à $600 le mois.
soki susu tobongisi yango na bacapacité na bastemai en tout cas bato baza 5400 mais na état oyo ezaleli ezotekama bato bafutelaka yango na bambongo wana. Donc lupango eza bien, ndako batonga na bamatériaux durable oyo eza peke à partir ya likolo kolongola batole omati 3e niveau, omati pardon 2e niveau po ndako eza ya niveau moko, donc okomata pe 2e niveau facilement. Donc voilà un peu au bandeko toyaki na bango bazo ba mesure awa ndika tolobaki appartement ya likolo escalier nango yango wana bomoni place na mataki place na kiteli ya mibale eza na rez-de-chaussée. Donc lupango eza bien, eza na mur bien, eza kaka ke kosala mwa batravaux mike ndenge ezalaka. Et puis faut koyeba ke toana commune ya matete moko résidentiel boyebi baprix ya mapango ya matete ndenge ezalaka. Donc batia yango $110,000 à discuter. Eza na revenu ya bien, eza bamatériaux batonga bamatériaux durables et puis eza na pembeni ya macadam. Donc toza pembeni ya macadam. Donc tomati likolo boye tokengela bomona ke toza pembeni ya macadam. Macadam yango wana eleki liboso ya lupango, so reçu droite tokolakisa. Donc eza à 2 minutes na nzela ya munene. Donc emplacement eza mama kitoko pour toute activité. Donc soki pe tomoni ke totonga te tobuka biso kaka, mais tokoki juste komodifier par conseil, tokoki komodifier pour éclairer biso bamakambo mosusu. Donc pona ba oba koza intéressé avant tobima libanda tobeta lisolo lupango batie $110,000 à discuter. Donc eza légèrement discutable. Tobima na libanda toi libanda bomona pe na libanda po monika na kati libanda to mona te libanda yango yo libanda eza pe kaka propre, libanda eza bien et puis avenue eza bien asphalté. Ndeka tolobaka toujours que non to somba lupango et na ba facteur misato total reza accessibilité, environnement, mise en valeur. Tout le monde qui a le pont, ils ont la mise en valeur bien en étage, ils ont deux chambres et puis environnement yango to la kisa bomoni makadam yango na liboso onyo suza liboso lupango ba voisin nde bazaleli. Donc ba voisin ya de bien ozana lupango eza bien, ezana bandako bien, environnement kitoko ezopesa bien. Donc to marché boye to poussa na poto la kisa quartier ndenge ezali ndenge quartier eza évolué. Voilà un peu. Donc to baluka to zonga na soit venu mais to la kisi quand même quartier des ali to baluki siko poto kinde ti na macadam. Donc bon na macadam bo calculer chrono oyo et au sala que ti to koma na macadam. Donc le pont to uti yangoyo c'est to compter bien exact 5e parcelle na macadam principal. Donc ils ont commune bien boyebi ba matete ndenge etongamela ezala toujours na asphalte yangoyo. Donc le pont oyo ndena lobaki 7 mètres demi sur 25 bache yango na ndaku en étage oza na des appartements ya ba 2 chambres salon cuisine salle de bain, 2 chambres salon cuisine salle de bain to bimi macadam bomoni le pont eza en emplacement bien o akozala intéressé ko buka na témoin na mai benga to solola to ebandeni to sala pour la prix.